Ah, ça a un impact à ma qualité. Oh, bah, on s'attend, par exemple, le colonel de ma papa, Basala, Batebele Basala, oh, le lo, Balia Benana Mon, Yabanani. Et là, on est les salaires qui arrivent par rapport à Vieux, bon, Vieux, tu es bien, tout ça. Ah, cette année, on a dit par rapport à quoi? Bon, côté succès, il faut que ça succès. Oui, on est parce que les lots, ata bando ya lelo, ba yebi fièvre monde. Vous comprenez, même bando lelo ba yebi fièvre monde. Il faut ça succès à danger na époque wana. Edino, yosa fin. Yebi c'est mais biso to vivre yé. Bino bo vivre yé. Ouais, toujours. Bo yebi que là c'est voloko joker, aza pena joker. Donc après ça yolo honneur quoi. Ouais, musicalement parlant, après ça tu le lo batumususu, bo sala musique, il y a net moto yo. Bon mais quand même inspiré bino quoi. Ouais, le comment bana yolo ni so balbaka ko evolo, bana yolo baza manini mais c'est evolo. Edino yosa fin. Kofi n'en parlons pas parce que Kofi ba jeune ba oyo ba bimi lelo ba nani. Ba grand prêtre wana, tant la ba on est ba papa wemba. Le papa wemba lelo yo webi ka mukili. Les organisations, dès dans l'objet de la négligence, pour venir à Bissau, sur la quête à moi, vérité, via un yanké trop. On est là encore un esprit à yanké. Vous comprenez? Or, j'ai beaucoup à chaque mois sérieux, mon coboué, et même si na liwana yé, azaka au top. Edino, yosa fin. Oh, maramalo lendo, maloba. La musique, musique et bandati, lelo, c'est pour le joker. Bon, c'est pas par là. J'ai une question juste, bon, peut-être que c'est pertinent, peut-être, s'il vous plaît, Bana Yolo, Bandeko, Tozo Solola, Moutona Yambiaza, Moutona Bidon, mais artiste congolais, de Souza, chante, la voix qui cloche, s'il vous plaît. Alors, Bandeko, Tozo Solola, vérité, ils ont polémique. Journée internationale des droits de la femme, Nakatia Viri Châtillon. Rendez-vous Isabelle Moko le 22 mars 2025 na salle Glody événement Yasika Nakatia 91 to 91 soirée internationale des droits de la femme Oyozabo organisé na ba mama Coucou la famille Tobengsi bino na soirée na biso Oyeza événement le 22 mars na Esson na salle na biso yangoyo Glody événement to la bino salle na biso bisika événement économique babi soirée les puta journée de la femme to bengsi bino ba fille a bien ba tonton a bien et son boya bo soutenir ba sœur na bino de partout boya bo soutenir ba ndeko na bino basi ba leki na bino ba ya na bino ba mama na bino to bengsi bino na soirée na biso eza le 22 mars ba lobi ça va inda ça va chauffer le 22 mars le makambo ba bi li puta ne makambo ba mama bo kanga li puta ndenge bolingi ko kanga ya mulai ya mukuse ndenge donc le 22 mars bandeko bozanga te boya to sepela elongo bolelaki mingi na Esson eloko ezalaka te droit d'entrée ezali bongo na 20 € seulement ortonie funi mbongo bozanga te billet yango yo 20 € ya pamba tonie funi mbongo 20 € soko koti oyo fele juste quand on somba consommation na kati en tout cas kolia eza gogo boya to sangana ensemble Sabino zali bongo DJ Geneva na bilili boza bongo na Edino image pendant sango ya Congo na cérémonie to sa bongo na les célèbres bon comédien Adi Londolé le MK Mswahili kozanga te Janette Malangi ba mama ya Superette du quartier ba mama ya Bengazi bozanga te oza bongo makambo na bino numéro ya téléphone yango wana to marqué yango na se ya bilili na biso journée internationale des droits de la femme na kati ya 91 to 91 ya boye esalema te po ya zangi akozwa libongo tulu Patrick Malwavengi Papa nini na balobele lo banda kunati omundi tango lekaki kuna na omundi tango katisi omundi ba mama ko sobelela na bande ko ba kanisa suki mais biso pe bata ba agence ne to ko belela Château Rouge mais na moni na carton il nyelo bozotina na mboka ti ozotina na mboka ko ozotina kandi na telemia wa na nzela na tina ka biloko komaka bien yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka oza na agence ya ezanini menga nazoke na agence pona tika biloko nanga pona confiance agence non mais ça tokende comme ça boyete nga naza na mutu natindaka Global Express et pas ya Patrick Malwavengi kuna nde
naza na assurance bon papa baza na carte ya fidélité problème eza te obebana papa do ozokanga moyibi okanga moyibi nakangi yo moyibi ko papa naliesa bana na mosala o papa na mosala moyibi sunganga papa na mosala ni Patrick Malavengi ye Global Express awa donc nga natindaka kaka awa assurance libela ko papa awa eza ndeni awa ezali tozotindaka kolia avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza mpe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa totindaka mpe ba carton tokosan charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer carton kina Angola tozali na Palanca toza na Mabor toza na Ojaenda na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville toza na nini na Potopoto na Mongali ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela omoni nini osongi maboko pambati kasi mpo natiki yango na Global Express otindi natindi ko ndeko toloba boye bazobenga nga bazwi deja vitesse oyo wapi oh papa ozali ba contact nango te ya agence yango ozali ba contact nango 25 Rue Léon Château Rouge Global PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko. Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango. Bonsoir, bonjour, s'il vous plaît. Banna Mbetenge, News TV, véritable photo, Joël Mbetenge. Naye, vraiment, Bandeko, Bino, Batou, Messena Rolanda, Biso, il merci pour la fidélité, merci d'année pour s'abonner toujours. Bateau va s'abonner, Boyeb Sabango, Bameka va s'abonner, puisque vérité à Potoza, photo Joël Mbetenge. Oeza chaîne, il y a polémique, sans polémique. Si vous en avez besoin comme un solo, vérité à Poto, vérité à Mokili. Ils ont toujours le paya. Bana Mbetenge News TV émission yo na dédié yango epa ya un grand monsieur, un grand sénateur o bengaki ex gouverneur ce qu'on place les sous mais oyebi kaka muto ya sala toujours ba pesa que toujours honneur Gentini Ngobila Mbaka. Alors bandeko s'il vous plaît Bana Mbetenge oyebi ke biso na Congo ezaka orte ezaka diamante cobalt Ndama apesa biso grâce, apesa biso nyonso tokozala na mokili. Malheureusement, on n'en profite pas pour nanini biso bakongolo ebikaka ki mutem mabe. Apesa biso mongongo, apesa biso bonheur. Yango toujours toujours champion d'Afrique na kata musique. Na mbili bino moko oya biso, c'est vrai. Bon batebele benyoraka po bolaka toujours mutu bokangi kombo kingani sungulu pakate. Faut que luka toujours koyebaka koyoka mutu ko découvrir des très capital et très important na milelo mutu moko za oya sala album et kangaki o babinaka partout c'est vrai ezaki non po pourri yaki ayeko corriger ba place oyo bande mutu ba yembaki ezaki bien te mayeko sala moi muke ba retouche les ambassadeurs boyoka ngo oyo ya des Souza chante nazane na plateau na yena solone moi muke par rapport ya événement makama muziki par rapport ya yé mutu par rapport à makama yé par rapport à artiste et là on est salara entre temps ça le mérite tout ya bimanet ba musicien msusu o ba bima o kutu peut-être ba na talent na été des Souza chante bonsoir mon frère. Oui, bonsoir Mbetenge le grand prêtre. Ouais. Mais vraiment là on a aussi est-ce que tu veux s'attendre une minute de silence pour na bande ko na bazo kufa na mboka na est kuna tout penser na bango toujours. Ouais. S'il vous plaît. Nagoma. Merci. Merci. Ouais. Sinon, bon, à part ça, sinon ça va. Santé-ça bien. Nous, au monde, tous au Kobarar. Ouais, mais des Souza, un grand. C'est vrai, Makama Oyemba, Soto Chia Oyemba, Oyebi, vraiment, Nabi, Tozala, Nani. Mais,
Apparemment, oui, mais marqué mais vraiment, il y a quelque chose, blocage on les années. Peut-être que c'est débloqué, et ça par rapport à quoi? Parce que on sent vraiment il y a quelque chose qui, par rapport à Nayo, par rapport à grandeur, la qualité, non? Naïbité, ce qu'on expliquer mon kilo de talent. Bon, naïbité, hein, naïbité, c'est bolide dans ça sous nini, parce que on a au salaire en Wanangai. Donc, tant on a tiré à l'Ibaya Nanga, c'est déjà 300 personnes, 400 personnes, bah l'on a ndako na bango bah yé ko talanga, bah ibi pourquoi bah au talanga, bah on a écoqué. Mais non, alors parce que on a niveau 300 personnes. Dans ce travail toujours, tu es bilobité. Ah, tu es bilobité, mais pour le moment, des sous-jacents, mongongo et lengi, yé wana oyobo monaka. Lobby tu es habité pour toujours travailler. Tant on a saisi les ambassadeurs, tant on a bandaki album moana. Batu mingi ba ignora ki yango. Ah ba mwana ba ge ba remix mais to bossa na biso ba congolais so tali bien ba star mingi américain ba sala ba succès na ba remix. Ah oui. Ba sala ba succès na ba remix, même ba Rihanna wana ba beta ba remix. Vous comprenez? Donc na yeko zo bulu kabina beta ba remix on tant wekanga batu nyoso ba ignora ki lelo ba kanga monoko. Donc ya on a lobby, je travaille. Non tu bimsa Cyprien. Oh déjà les lots batuni. Ouais, tu ya Cyprien puisque on a koto brûlé beta peut-être que malé mais et le très important c'est vraiment bateau bazota la yo de Souza chante. Est-ce que inspiration il y a musique pour les lots bon de Souza musicien. Depuis que ce totali on a yolo non? Oui. Voilà. Né grandi à yolo. Né grandi à yolo donc depuis que yolo ils a pépinière ba musicien et bimsa musicien et belé. Ouais. Binoto presque Bobima presque là-bas, oh, tu retends même à comboter, tout ça. Bobima na nani. Inspiration pour les lots, yo de Souza, bon musicien. Il m'a dit que les gens qui ont été connaissent, n'a inspiré que pour les lots de Souza comme musicien. Bon, d'abord, comme musicien, il y a Kobotama. Même quand j'étais vraiment enfant, à âge de 10 ans déjà, nazaki koyemba yemba nanga, nazaki mwana eboyemba. Mwana moba eboyemba. Si koyeba koyemba nanga vie nanga Edi Mabungu vie Edi Mabungu yimta yeko zwanga siko tellement mona yelo ah mwana yemba bien ako benga na okene pa na bango yazo beta guitare ngana zo yemba vie Edi Mabungu baba vie ba beta na ba frisa azaki muta famille bino toujours fêter 75 ans samedi prochain samedi à mois prochain. Donc toujours fêter 75 ans donc aza vieux tant à mon nga ke no abi ah pitu azo yemba bien akomi ko benganga omona azo beta guitare azo yemba nazana répertoire ya mulai ya ouais na katiote azaki muta famille na bino non aki vieux pena vient biso ya balabala moko to balabala moko bon na kata temps lobby que ça fait 10 ans à partir âge de 10 ans zo yemba déjà est-ce que na famille na bino bolaki na musicien moko bana ko yemba bien bolaki mutu mo linga musique bien bien yo mo comme to se détacher qui. En tout cas, non. Moutako yemba. Moutazaki kepi ko yemba susu moi muke bien grand frère na ngonga landi. Mais neti pena na ba père na tikala ba tikala ko yemba te donc ezelo mo bandi nanga. Donc bandi na donc la musique net mon le côté on a balabala quoi. Donc oui, après vie de Azunga, abani ko faire répéter nga à l'orchestre moko boya ba vie mongol. Satana mongo. Bazaki na wafanya na se na baba na biso ka baba mona be volo na se ba ko zwanga na ko orchestre nga zaki le plus jeune orchestre wana na ba vie mongol pour vie mongol le lo baba vie le ba comme ba de to baba vie di ba 75 ba vie mongol pe ba 75 je comprends ba vie pena donc ba vie na ba ko zwanga na orchestre na bango dit moi yemba danger na ko yemba na bango ti ba pera yo mona bongo pera yo mona bongo abi non atininga na interna na mbanzango na komotanga na mbanzango mais nga tellement na lingeka ndule trop ti na eko kimaka abu na zongi kini tana eko zonga bakine ale na eko kota na ben pene ya ndule na eko kota ba to bandi ba mouvement quartier historia na bando kende titi non mais c'est ça bando kende mais apparemment koyema na ona ningo na ibi de soki za voix na yo bien soki ndenge nini considère de salama que yone voloko ce qui yozo yemba il faut que mais ça faut nani ali copie conforme et par rapport à quoi est-ce que imiter qui est ou bien voix au botama nango bien bon d'abord on va dans les voix na ngana botama nango parce que
peut-être maye les mingi na zui na ye. Parce que Evoloko tokanga mindako, il y avait même pas clôture à la guitare. Donc à ça penani tokola a pena grand frère on tokole sika moko. Vous comprenez? Na bandi ko yokaye banda maye le bandi ko ya na bandi ko yokaye. Na bandi ko yokaye na ko yoka peut-être yango pe sala que na exploiter pena mingi quoi. Donc c'est vraiment un grand frère oyo nga Evoloko na ko bengete ko viela été nga benga ya anto parce que tokole sika moko. Même père na biso ala kisoki abimi tango yaka na ba 9h 10h azonga kayaka na ba mapa alobaki ba même peu il faut voir moi na il faut pas ju oyaye donc il faut c'est mon grand frère na bandi ko yoka ye banda nazomona lende ba vie jina bazo ya wana ndenge ba vie ba osaba makambo na bango donc ngai na yoki tellement yango peut-être na kena na ligne na ye donc en quelque sorte ça qui tu donnes là ouais ah oui mais malgré donner mais apparemment c'est le va dire bon ngana mona yolo te ngana mona bombo matalo bande seulement il faut ko tango imiter ne se faut ka bana se pelater bana olinga ote bon ndenge bato wana oloba na éviter ça c'est toi de kolingate c'est trop dur mais ils allaient dans moi oh brand pour même temps na kendaka test na ngana la ngana star na komi na sali test we ba batu ba mati na beta bena donc ba tutu ba sepeli ba jomali ba viejuna ba sepeli ba non petit frère na bango fazala mais là avec la racha parler ata na fenêtre ndenge ba petit mabungu ba matina mir ba mo là bi maracha 0 sur 10 Agori, lui, il est comme ça. Donc, ils ont raté quoi. Ils ont raté. Au moins, ils ont raté moi quoi. Je comprends pour yo en tant que moi yolo, en tant qu'artiste, on a confirmé de Souza. Ce qu'on a quatre yolo Evoloko, avant de représenter nini musicalement par là, na yolo. Bon, d'abord Evoloko c'est un grand chanteur. Evoloko azaki leader pendant quoi, même la génération na bangonde bala qui wana na Zaiko, mutakokana na ya zate, même na chant, même physiquement il était beau, il est vraiment Evoloko azaki ko représenter Ebele. Alors azaki le quoi leader na biso ya yolo parce qu'il m'a représenté yolo, malgré yolo ba chanter ba bima na bango Ebele ba Michel yolo mais Evoloko ye pendant quoi azwa pendant li konzi wana ya yolo puis mokili mobimba parce que Evoloko c'est Congo Mobimba. Donc, oui, donc, Azaï représentait Yolo. Tu vois, Aïba qui peut Moussalango, Azaï Koyemba bien, vraiment, il faut Moutaro douter, le babana, le baïbina bangoyete, au groupe de suivre, mais biso to vivre, bino bo vivre, ouais, toujours. Boyebi que là, c'est Voloko Joker, Azapena Joker. Donc après ça yolo honneur quoi. Musicalement parlant, après ça tilelo batumususu bosala musique yaneti mutoyo bon mais inspiré bino quoi. Ouais, le comment bana yolo nyo so bakala ko Evoloko bana yolo baza manini mais c'est Evoloko. Po makamalo lendo maloba na musique musique banda tilelo c'est Evoloko Joker. Bon c'est pas par là, j'ai une question juste bon, peut-être que ça pertinent, peut-être s'il vous plaît, bana yolo, bandeko, tozo solo là, Moutona yambi aza Moutona bino, mais aza artiste congolais, de Souza chante, la voix qui cloche, s'il vous plaît. Alors bandeko, tozo solo là, vérité, ils ont polémique. Mais les vieux par rapport, parce que quand tu as parlé tout à l'heure, Makamazaïko, Banini, et là on est ça là maintenant vieux, bon, vieux voloko bon, Oyemba, c'est bon. Ah, ça a un impact à ma qualité. Oh, bah, par exemple, le colonel de ma papa, Basala, Batebele, Basala, oh, le Balia, Benana, Mon, Yabanani. Et là, on est les salles qui arrivent par rapport à vieux, bon, vieux, tu es bien, Makamoye, tout ça. Ah, cette année, on a dit par rapport à quoi? Bon, côté succès, il faut que ça ait succès. Oui, parce que les loyaux, ata bando ya lelo, ba yebi fièvre monde. Vous comprenez, même bana lelo, ba yebi fièvre monde. Il faut que ça ait succès à danger na époque wana. Donc il faut abimi mokili même ata lelo ba continuer so baza lelo na ba mboka na biso no ba leka ba yebi Evoloko qui est Evoloko Joker. Mais à profiter na ngote. Mais à profiter na ngote dans le sens que peut-être moi ba négligence amike. Mais na landa ki na be mission mo ba mona ki via ko somba moi
monsieur Ngulu na epo alinga Ngulu trop oui bato balobi azo souffrir il faut qu'il est bien il a sa maison il a 2 voitures neuves donc bon c'est quoi à ça sonine à ça coli il faut que lelo déjà 70 ans donc a comme déjà mukolo à ça sonine ko lukata ça ko salate donc c'est à profiter naie parce que ça bien il faut que ça bien mais ça bien ngozolo ba vraiment ça bien oui santé les a bien tout ça bon mais par rapport les gens parce que quand on parle de Voloko à l'époque à l'époque quand on parlait de Voloko on ne pouvait pas parler de Papa Wemba on ne pouvait pas parler de Nyoro Longo Kofi n'en parlons pas parce que Kofi Baba Jeune ba oyo ba Bibi Lelo ba nani ba grand prêtre wana tant la ba on est Papa Wemba mais Papa Wemba Lelo webi ka mukili mais ça l'organisation dès dans l'objet de négligence mususu pour viens abiso so na kena moi vérité via ça yanke trop on est là encore un esprit va yanke vous comprenez or vie beaucoup a chaki moi sérieux moko boye et même tina liwana yé azaka au top il faut quoi azana yé mais négligence musu ces ala rapé ouais loba vraiment pile petite sœur de mo moi ça m'a ndefou il y a le bar toujours vu Voloko aza ba pesa biloko vraiment que ba pesa or ba pesa tout ma boya ba or alinga marché na ndenge na ye au moni loko boma viona ndenge za oui c'est vrai on défend la vie na bino idéologie mais homme qui le tout ba yebi ngala tambola ka photo je yebi que bana mbetenge s'il vous plaît mais ça on tamana musique eza nga na la kata musique na yebi masolo to beta marina na tout l'artiste na biso nani azolo ba mais azo tatonner et loko boma qui vient parce que c'est un vieux c'est trop petit vieux à mon vivre en idéologie naïe vieux solo bagi i on changer à parce qu'on a lobby dès que lobby on a des vieux azana qui yanké naïe mais on est en négligence qui yankété elle comme parce que éviter et ça qui yanké na moi négligence à makamu susu yango pe sala raké parce que tu peux na makamu sérieux parce que évoluer azaki premier musicien dans génération na bango jeune oyo azwa voiture na musique congolaise ah oui on a une voiture baningane ba na ngote donc ça qui au top na période wana oui il était le seul moi ba négligence neto lo baka makamusu ser moko china ki yanke makamusu allez omuna yozo yebate orke ozo kita mais il faut le croiser muto ça la succès danger succès à danger blague à danger mais succès profiter na ngote ngoli comme toto lo parce que ça la succès m'a profiter na ngote à ça la succès oui mais vraiment n'est la peine que non il y a pas question de immeuble non oui succès mon anaka quand tu vois tu sens pour le la minute oui il faut le biso musuto yebi ba jeune muso balé lelo nanité bon ba prendre cause à la peine que non quand on parle de voloroso sentir peine que il y a la yité nengo auto lo ba yo négligence mais bon je sais pas non, c'est pas tout le monde a auto immeuble ou bien à la race et puis à l'époque musique il y a époque ils allaient qui les chilelotes ils ont foutu les chilelotes ils allaient qui d'abord un musique qui a plaisir musique qui loisir net au bar donc loisir donc ils avaient musique qui a loisir bah vieux bah bête musique qui a loisir biso peut tous abaler que tout lundi bango na sima pour bango biso donc to ben lelo musique est comme na ligne et comme business il faut les masolo et donc il y a zalé qui on a raison de nous le quand on m'a des sous-chante la voix qui cloche donc malgré ezaki loisir mais il y a zaki une opportunité belé il y a le droit reçoit bon pourquoi parce que déjà prévenu autant exemple voiture son matin bah pessayer ma quoi un peu plus mais bon déjà pourquoi bah pessayer dans le passage tu vois non mais les loyaux ceux qui dans le pas on a Jeep Hyundai 0 km vanda wana tambola ne pena ngote vous comprenez azana bakare mais les derniers mois on a la kina on a uti kina wa dernièrement wa na kutie so sombi bem Mercedes bem en petit me vie caro zo vanta wa changa na tambola ngo to segi wana donc azana est bien vraiment ça bien tu as quoi et l'autre luganine au sali na ajo ya komi na ngolelo aza bien parler na ezali ba carnet ali na parler na pe kuna zangi 50,000 te ah oui donc aza na ye bien lo ko lukaso ezate asa ko na l'essentiel ah oui ouais
On a vu Nabiso. Tu merci de sous chante. Bana Mbeteng, s'il vous plaît. Toujours continuer toujours l'émission. Beaux appels, s'il vous plaît. Bon, mais quand même, qu'on s'abonnera toujours, qu'on tira toujours, mais c'est très très important pour l'Anda. Autre le baiser, histoire vraie. Ce qui n'a pas eu mon pas fond la solo, Makamo, il y a musique. Et surtout, Yolo, il y a pépinière, il y a musique. Ce qui tangi ba musicien, on va ça la succès, na ça. On va passer sur bonheur, non air. Bana Yolo baleke belé. Et belé. Il y a un ami toyo, né toilé avec des choses à chaque. Malgré mon négligence, ma ben abisso ba congolais, voilà, on se comme monia, te. Luka yoga mutu, au découvrir mutu yeba azanani. Merci quand même des choses à n'engue ko yana kondi invitation nanga, n'est pas qu'elle est un peu dur, mais on dit quand même qu'on y a une occupation na yo. Mais il a joué que à pied levé, mais bon, ton solo là, ton solo là, ko tika la maladie ma peut-être ton solo là. Alors encore une fois, et là on a le ban nécessairement que au moins ça peut parcours na yo au les cas au permettre nécessairement le poto yeba des netinga. Na o yebilanga, bon, c'est vrai kala. Na ndenge ya mpire penda on a mona penda exploser salama bele idéologie si matina comme fanatique na yo parcours nous a guiné s'il vous plaît soko expliquer bateau tala yo merci. Ouais, parcours na ngezali moulai ngana bandi musique ndela lobaki wana to beti na bokesa quartier après na ekokota Victoria dans des baba wana Kofi Alongwe tango sali mouvement na bango ba mbale Kofi Alongwe ngana ekokota Historia to bandi na to travailler na Victoria bien Historia ouais. Avec des baba ba kolongwa wana grand-père Bozi abeninga ayeko benda ngai na ke choc ça mais na Historia na kato maloba tena Historia lobi ke tango Kofi Alongwe Kofi ki baba dans mouvement na bango mais ba Kofi umela benata ko kasi ya Alongwe na yamba moko biso to yiti ngana ye to ye ko continuer na depth na sala penze mbona na Historia Elele asalima satu ekongala na motema na ngai adiata yakata mana adie natuna El Shababe ayambela ngai soki akoyokela yao adie yeye lokala masalo mazamba wana depse nzembo na Historia titre nzembo za gini adieta ayambela ka mama mwana ngai ya liboso oui oui to yemba pe nzembo ebima ou bien pas. Oui, en tout cas, nous avons un Palladium, nous avons copié un concert on a Palladium. Donc, et bima que tu dis que tu as copié kota pe mon baba. Ah d'accord. Et kota na ba télé les ça a succès nzembo. Et koti na ba parler ba copier ninga za la. Non parce que ceux qui disent que bima na ça on va le quand même ba beta na Google balinga mona on be mal. Tu vas te ver tilelo. Tu na ngai balobi na ngai mais pourquoi pas remixer nzembo na. En plus. Ngabi bon prochainement na remixer nzembo wana suna son tsaba na gu. En tout cas ba te belé na avocat mon quoi à Londres maître Patrick Diavewa. Oui. Aoucho benga ngai pour rappeler nzembo wana juste dans 2 semaines 3 semaines passées ayembelinga ngabi ozan abi me père nanga za ko linga nzembo wana na lingo to fanatique na yo ngai bona ko bandela ngo kaka ah mais bandela parce que bato ba en plus c'est nzembo qui to bandela ngo va continuer na yo histoire après Shockstar to longo Shockstar to ça mouvement na Monza premier biso ba cofondateur ngai Kofi Alibaba na Monza premier to sali mouvement wana Starmania après Starmania papa langa stars langa le Starmania est-ce que vous savez que bande mona Starmania ou bien na Starmania na chaka nzembo te ngai na Monza premier zalaki moi guerre leadership ya zaki leader metam sa zaki ko yebango te ti asala ki na chanzembo te ba master ba cha banzembo bon wana za déjà le passé wana Monza sali nzembo no sala succès tango ke Brazza c'est ça non ouais. Après Monza na betna langa star na betina Basili Loning sana bimi ombale donc bima sali Basili ngana ki premier musicien oyo parmi ba mission na ngamna wo recruter ba chanteur donc on a zaki le cofondateur na Basili parce qu'ils sont démarrer mouvement famille adei na leka hikaka moi 2 mois moko boye les tono préparer album ngam na zaki na jouer qui rôle mingi na ba répétition na album to ko préparer ko boye magi wazoblé yo yembaka non wana après wazoblé ce que tono préparer album wana na est-ce qu'on a famille adei après allez ba vina nga ba lengos ba Pablo community ba réunion moko netika ke ya yemba trop bani na ko yoka ba websanga bon ngapi lo wana linga bongote na longwe Shockstar na kena nga ampi
na empire nde nazwi donc ozalaki musicien moko ozalaki instable parce que ozalaki kotia position te nga azalaki mpena donc soki kaka kote wana namoni kaka nabukani naki kote mosusu nayaki mpe na sur nayaki na confiance na nga nayaki sur na nga et puis soki nakei bakozwa nga kaka mpo nayebaki bulo yango oyebaki bulo moko osala mpe orchestre nao nayebi te bien sûr na bulo wana te bulo wana eyaki koya seri ntango evolokwa atikaki biso aye poto ntango ayaka poto biso totikali les 4 as de langalanga ça c'est moi le fondateur tosala mpe disque nzembo na ngai nini ezalaki nini bilonda bebe akawa nga natambolaka kini mobimba mpo naluka yanga mokitani mama esalaka succès wana kaka bozalaki na ntango basali ngai dikirwa oui apo dallas oui. Na désir na moza na mazeya non wana mazeya bakepoto mazeya kepoto pourtant kama boulo le ko mazeya teki car na ye akene mikili biso na digi soto eko sanga na beni bana mai to sali mouvement to beta ba concert to sala pe disque muta producer apse yaki Anita Kletch donc ma compagnie OK ne bien après ya on na lobango quand on longwa ki wana tant il faut ko zonga kini il fallait pas te zonga la ça il fallait tout continuer mais tu as récupéré biso to zongi to tiki mouvement parce que ça erreur oui vous comprenez bon tu as évolué na OK na empire donc empire ezalaki après la sorte de empire non après la star na ke famille Adé famille Adé empire bon ce empire est-ce que yo moko na sala te ko no luka ko solliciter bien si empire ngamona ke neke tana monika ngana ba viena ba ilo Pablo ezo simbate ba mo bulelenga tout préparer album et comme poto ke ne studio ba bulelenga ba zu chanteur moko bo no yembe la place na yo to mo kabola ba et comme vocal on ngana sa communauté o te tikana no tikana no bo Jimmy ya bamta ki chef d'orchestre quand nego mais ça na bino ba musicien quoi donc na comprendre nga bia intapé nani Mr Yvon Kabamba basi sa epsinga no mwana mère parce que lobby réunion pena betama ya pona yo netika ke yo album wana yo pena oleki trop quoi faut ba chono moi pe bu kabola ou bien sur inde ngabia linga bongote lobby na pana ke pavé calé album ngo bimate et bima mais zéro disque vendu parce que na imba ngote album ngo bima pena 0 disque vendu ça c'est comment tu sais que 0 disque vendu est-ce que yo yebi que après l'oiseau rare que disque mon famille de basalaka batwaye bien oti et bima pena na caché moko yangoti donc ba perdre cachet Zaiko parce que ça Zaiko alors muto akoko pesa couleur à Zaiko ezaki ngana na chant ya lignée à klalangalanga ouais muto na longwe ba ko chanter wana et bimi na oka netika bon na éviter ngana OK na ngapir ngamona ke pa kale ngamona kobe après on sala ki test bien tant qu'on keka na pale ba moni ba dio malamo ti ngana ko so ça c'était avant na ye na ke pas présent calé na mati après des sous en mata ko na mati ça va donc vient yeba déjà bien avant mais oui empire ba obeta tant que concert ba on na zo micro na d'accord dès zalaka na kine alaka na kenda pe concert ba obeta na yolo ngana yepe na boaki président calé ko na chanter na bino yolo abana yolo na chanter na bino mata na mati na yembi donc déjà tozalaki déjà ayebaki déjà valeur nanga na kepe pa na ye ezaki nango direct na FCK bo vie ngana mouvement ya solo wana mouvement oui na mouvement c'est vrai ça give du plaisir oui mais na CP la kina ya likambango bon que nous bana répétition ngana kena na bana répétition ba moko tant que na répétition kuna batu mona ngone bon en tout cas ezalaki nango pour déjà na naki déjà des sous ba yebinga jana yemba déjà on va choc ça na donc on a déjà grand quand même mais ba présenter ko kunante ba yeba ke nengo ya yongo ye mouvement au côté tout ça ba présenter ko te oui tant na na kuti ba chef ba la ki wana bon président Kalem Talobi ça benga pe bango benga wana kuta banani okutaki banani nakuta na sima ezalaki ba vebungi vedoris velvis vienanga mepe pe à son âme na batterie avec Guilhem Adjoukou na takshan ezalaki Juna pardon na takshan na animation ezalaki Juna Mumbafu na base kuna pe est-ce que le fombo ezalaki pe le fombo ezalaki na kuta le fombo
en tout cas nakutaka presque bango nyonso. Oui nakutaka presque bango nyonso. Donc nakota sans problème texte consort. Oui tout bango tout bave dilu nakuti bango tout vraiment accès zaki nango pena yambaki opepele quoi. En plus c'est un grand chanteur. Ouais, c'était vraiment direct pe na koti album avait dit le dini à Tour de Babel na yembanga na saba tenor banzembo tout to yemi album aussi à présenter ça salaki tout donc en tout cas ba menga bien cocktail Pepe Kale to ça album à bonne année to bandela ngam na saba li corona ba animation quoi. Ah d'accord, animation bon bile quoi ça doit tant ça animation. Tout ça animation sont ballet. Ngata na kota api ngapi na zali chanteur animateur. Ah d'accord. Ba allo banga banga allo banga bongi ba biloko na ngam na sala ngoti. Même na cocktail na cocktail pe na sala animation. Ah d'accord. Donc vraiment donc on attend que nous nous dépaysé tant que nous côté une idéologie comme la mombo tant que idéologie mbala mombo moi ba kale linge meka me simbate ah ouais simbate pour que déjà na donc Pepe Kale tanga lobby donc ça nous quoi lobby tout le babena vérité nous attend sur la vérité j'ai dit quand s'il vous plaît petit frère bana meteng toujours la pointe partagez nos messages on partager Gauthier Moulay bon partager mon message on partager quoi. Donc, sikoyo, na orchestre tout, au bête orchestre tout au tambola. Orchestre ni no markayo, o esala benda ke yo markayo ozaka na regret. Ba orchestre avant ko l'empire. Oyo mona benda ke olongwa, ti OK, simbate mais ozaka na regret à part empire. Orchestre ni markayo. Bon, nga souci na rappeler zaka na betane na zaiko. Souci na zaka na beta na zaiko langa chose ça. Mais occasion chansonne permettait que pour qu'il n'ait été la kendeki série moko zaiko balinga bazwanga que vraiment makambe ko mpena ke nona ko bana wana sko na basilique na bino mbale zaiko sko linga ke benda ngai na lo basilique wana mani wasa la nostalgie pene voloko na kata zaiko bino mbale pena ke na biro na bango tombo kama be panza biro so bazinga problème ya omoni pe nazongi bimea nazongi pa bimea mbale to continuer na mbale normalement orchestre ngana kana souci na bete ya zaiko mais lelo na pe na plaisir magenga ite mais moi na ngaza kuna Fabrice donc aza pe na attaque wana c'est un grand chanteur so on continue na internet obeti na Fabrice de Souzo au monde même album ya yemoko banzembo ya yemoko c'est un grand chanteur. Donc il a kuna yenda abokanga trop na donc il est héritier trop le pendant quoi parce que normalement ça la pendant makambo ya papa quoi ouais donc azakuna donc il peut mobimba nanga mobimba so moni omoninga ah oui azana zaiko sikoyo bon mouvement na revient na bete ya zaiko bon empire bakuba donc on a pas d'accident empire ne vraiment na bon empire na boule na ngoti ah on a empire na boule on a empire on monoka mouvement mo maman mo bazando agambela bani to pona ngo marque ori masolo za bien kuna ori makambe kuna mais tant na kendeki vraiment na se retrouver et puis empire bina mtu fulanga pe lisusu quoi ouais donc na tikala ku na image lelo empire ke ba ebite na leka de orchestre belé donc lelo image na tikala empire parce que empire Pepe Kale dans le Pepe Kale a pesa ke nga pena ba opportunité quoi parce que ayeba grandeur na valeur na quoi ouais ya mona loin mais ce que Pepe Kale pona yo musicalement parlant pour toi il représentait quoi? Bon Pepe Kale ya on a cholo baté Pepe Kale pesa ngai ba opportunité pesa nga fungulela nga pena motema quoi a fungulela nga motema na comme même prena changer mon orchestre andi makina mais nzamba eko benga ye ba makambo to kanisaki et salamaki te mais Pepe Kale azalo ko la père nga mobo parce que ya fungulela nga pena moteur na ba mouvement nous sur les kaki empire baku ba pena ne fungulela nga ba porte nazaki chanteur animateur nazaki pena na poisson dans l'eau il est le bambetenge ba yambio maboka ofoma li solo maboka foma na poto oui na rolo ba peso na ye poto lelo na ya poto parce que nazaki na empire na longo na sali kombo na sali orchestre na kombo ya empire fondation na ba vina ngabwingi ba Germain Kanza donc sala ke bebo sali nga na ki premier fondateur to sali mais idéologie nanga il y a idéologie nanga na solo mutaliboso na solo na vie bungi nga bivie to sa mouvement
tant on a pépé kala koufi wana pépé kala koufi na moto mo déjà que non ndenge to kende la ba vie dire na présent texte bazo simba makama ambienté et ça qui peut vrai na bénéfice bungi na vie to beta plan oh simba nga eko simba ozo comprendre na bi eko simba le temps si copé to beta idéologie na petit na logiro alaki wana wa zaki drumera za iko tika les États-Unis ya ke ba akeko signaler présent texte yango salaki penetika nga pena présent texte netika ka moi ba bienté mais to ya pe répétition bo to kuta pena que non ah bango ba kei maki donc présent texte a joué ba musicien ba kei maki bisoté ah to publier pe ka mouvement déjà quoi idéologie elle a idée de société ba réunion na biso ah le to ba caméra meno yaka gambela wana pa to beta to publier mouvement pe salama ya on a un petit mouvement na comme ya pe makasi to pe contrat braliment to mandi ko beta bani ni ti to ya pe mikili quoi donc ti to ya mikili les loso ba mona ba dokolos ba joli bébé ba tout le monde to aller à Empire Fondation ils allaient idéologie à mouvement wana donc ba dokolos ba joli bébé ba boya ko lana ba papier texte poni bango ça qui dit moi neti kuna te banini ale ba côté na biso mona yibe na siré le cabinet la ke para bino bana ko frapper benda biso bana to frapper donc na taxe mo zaki na madame nani non je taxe to la ki ngai Germain Kanza Bia Lodi papa l'audio azolo papa bio ouais merci déjà équipe là qui m'a caché na monika ka Germain Kanza zo beta balikolo na pena et tous za balikolo Bia vandisi na C donc Lodi Motindo ala qui on a donc vraiment attaque là m'a caché donc type bon to bendi pe ba joli bébé ba ekoya ba nini ba renforcer mouvement pande to ya pe ba mikili lelo mutamta na kwena est-ce que siko nengeza nécessairement ko ebiki tango yaki Empire o bato tout ba yebaki ne bato o yebisa ngo sona bango bazaki 3 chefs o bana ko se représenter orchestre moko te na Congo ba dirigeant par 3 chefs mais ba nous ezalaka mais orchestre ngo bana ko pendant la pourquoi bana ko pendant la bon o ndenge pena na vai na bango ndenge natali orchestre soki ezako pendant la pour Pepe Kalaza ye motema munene et lui il supportait ba comportement ya ba master na ye ba caprice na bango nyos ba caprice bango to ay ba comment ko gérer yango parce que toujours mona le musu pour moi na concert na boy ba tam sous présent texte ya NP 2h-3h ba écoute soki ba musu tango ndenga ye wana ndaki na ba comportement wana Pepe Kala sa yaki déjà Pepe Kala surtout banda concert Pepe Kala to banda concert mais tant papi texte aye na ba retard makasi bino bo kanza tika ngene tika bien ako boudé ou bien ako oh nini ko texte ça va bon changer mon texte vous comprenez donc le ko a ko supporter bango aye baki déjà pe ba comportement na bango au fait du la ki so ene conseil fait du aye maka banze mona moko aye bo ba tant banze mona mati kombe di lu patango esili pe botam sa kenaye siko kale azaki na motema munene a supporter parce que le quoi il azaki moto ya train oui il azaki moto ya train a supporter ba masane tina suka na mona okesane umela pour ceux qui azaki tamsu que non moko azola na pouvoir okala azaki nango azaki soit pas ya ba masana ende tamsu okese panza na kala mais kala azaki na motema moko même si on peut tala eka na ndako on sentit que mutumo azana vraiment il avait un cœur mais bango to baye ne tellement que Pepe Kala alagi ko na bango bana oye bango ou pas oui bon baye batende to kena embouchement pena avant ça pena bango tout le monde biso to vanda pena ba master na pena bani ayi bien bango mo mouvement mkonga na odaye mouvement edaye pona mo na muta o gérer ba mouvement azati on comprend aloba donc baye baki mais ça au monde na gat pour attendre tu le bita to boudé pour ça bon oui. Ils ont beaucoup de 3-4 bossa, ils attendent que tu bois 2. Ils ont un moko fallait ka. Ouais, c'est toujours mutu. Pouvoir déjà ata bobo de l'air moko kaka. C'était normal. Azaki puissant, azaki travailler parce qu'il y a des gens qui a vanné la répétition, tant qu'à hôtel ma répétition ici. Donc alimé boulot. Donc yango moni même les lots biso ba dessous atozali ba ko tanga kombo na biso atana ndengo te oyo bato bazo cancela fuka na betaka ka arena non mais na ndenge na lelo eza musala parce que na linga boulot ngotro
nga même temps to la ina ba master na balanga star wana nga so na ina vandi na répétition au moins pena ba dikiro pena de ça on répéter trop ba na linga ki pena linga ngo trop tilelo ouais yango esala ga lelo zo sala lelo ti ozo sala banzembo oyo ezo sala succès banzembo lelo qu'on a prévané auto sala album makasi Cyprien ton solango tout à l'heure mais ce que tozo mama mukesi ma Souza cocktail et salami na cocktail là tout le monde a voyé Pépé Kalete il y avait Doulouté elle est par rapport à quoi pour mon aga yemisa équipe on était au Yapona ba jeune on va yemba danser pour yemba danser bo beta danser elle est par rapport à quoi et on a autre chose oui cocktail Pepitex a yembate dilo yembate surtout talipe bien banzembo mingi mususu ya kalepe ba masane ba gene tiko yembate ko négliger muke quoi ko négliger bien Pépé Kalama na olinga bon te za ko négliger Pépé Kala ko boya te na eloko na yebo ba masane ba ye même ne to répéter cocktail na bine to répéter cocktail na tshela mona te ko vedi lupa ye a matiazo ataki cha vandi ata yo kabino pa na tshela mona te na tshela mona péter place mon Papitex ya pe azala ne to répéter cocktail na Papitex ya vandi on répéter wana leki système soto la ni bezane tishiko Pépé Kalé donc ezane ta chaki ba contre mir ya poni bato ya yema na bango en quelque sorte a chaki ba contre mir te mezaka bongo parce que na banzembo na bango tout oyo ka voir Pépé Kalé oui mais banzembo musu ya Pépé Kalé bango bazate ah oui donc Kalé non akolinga eza pona kolinga tete mais ezali neti ngana ko ben ezali neti moi ba négligence mo boy complexe te bien peut-être balinga te pona bango peut-être so ba ke chapo ou ça la succès ou bien je sais pas parce que bazaro yo kana bien mais na ba kati to éviter donc ezali mingi banzembo Kalé mingi au mona pe tamso masane pe bazate mais ya bango Kalé ayemi au mona pe Kalé na ba hit parade to tata nzembo avedi lu me Kala leki na hit parade ya zaki na ay mona loin ah oui au mona pe nzembo adilu ya usa na ngonini kutu na ebike zaki tu seri mo boy vedi lu pa réclama pe na ke no te Kalé ko leka suna te vera nzembo na ngate donc Kalé za mona loin donc même dans le but to ina langa star wa tant to sali le 4 as de langa star ngai di kirwa apo desi mais ngai na zaki grand combattant en danger. Toujours celle de ça, dans sa promotion. Il s'appelle moment de négligence. Donc, dès qu'il y a une idéologie, il y a un master. Et puis, il y a un supporter. Même quand tu es en Raoul, on a supporté la bébé. Ah ouais, on a raison. Au moni, au Tukoya, au Koutiba, Nani Bileko, au Kouti le Fombo, bien seul goût, Pépé Kalé adopté. Même moi, Guaté, pour Batakibamissa qui n'est pas molinga, Guatron, on a évité, expliqué Batama au Talayo, pour des seuls goûts comme ça, Lingo, Rambalamo, des seuls goûts comme ça, tout ça. Bon. D'abord, on a une ligne à Vologo, hein? Ouais, au Mokile, le moyen de changer en Wizate, on a une ligne Vologo. C'est quoi, Pépé Kalé est un grand fanatique de Vologo. Donc, tant on est au côté empire, pour nous installer bien, na comportement nanga, donc na ba comportement nanga, na koyemba nanga donc le cas est fanatique là pour d'ailleurs mon équipe là il faut raconter mouvement. Donc mon ezaki lem sous na ba voyage on fa benga ya na hôtel na chambre donc na chambre pour na bettre ma solo. Ah oui. Et puis ngana zalaki ko respecter na zaki ko banga ete ne ba tumsu wala kino akolo be akale likamtete ngana le bon. Ah oui. Même na répétition, même na répétition, tout répéter pe yaninga non président, nga Fracha Fukana nzembo. Nous sommes Fukana nzembo putain des sous. Ah, voilà c'est la lobby. Mais na soni wana, ça na Fukala. Motama pasando koza na fungola pa fungola oyeba et on peut me dékanga ma solo on album à cocktail nzembo yo et simba c'est yani si yani ouais yani idée ba vocal ngam na lobela ye maga fasha ki metia vandi tantôt répéter nzembo na air mo bweba to répéter papa na boyga na kala nzembo ngo na yani pe kaka mololo oh de Souza boni bweko oh, on comprend depuis tout. Donc, on monsieur ba mololo mais si quoi il y a qu'à parler. Si quoi à qu'à se laver. Il y a mon la gâte il y a dit parce que il y a ni si quoi place ne combien na mololo et si m'avait été là
il y a beaucoup et maintenant disque ko tarate si ko lobi tanga ina répétition to fani to répéter to na kamda bukari na osika presa predi oh ate de souza o bi lobi la venga mo la ta salle de bain maman na boy la mola donc tu vois donc dans un peu c'est pas plaisir mon boy ya même na ba voyage ya ko na benganga oh nini ko de souza ya fa to fani to causer donc so ko asubi ba mumine boy ba funga na kino chai poa il va il va faire des ça la chambre là il a chez poa vous comprenez donc azaki vieux mo azaki bien alinga trop pour na boulot pour na payer et puis na ki sérieux kala empire ngana coach empire des autres qui ne poto président kala lobi na ngai bazo préparer ba ki ne poto bas viser c'est bimi abi na abinga ngami na me de souza yo koti mo me biso ba visa de c'est bimi est-ce que causer la biso ngabi na bona non zela bino ba yemikili voyage ya Suisse ba ça une année na poto oui na zela ba pendant une année tant ba ko zonga ba chanter ténor na bango Blaise misana na Suisse akima ka tikale na Suisse siko kokoma ba komi neti ba komi lelo lobby concert siko ngana répétable déjà banzema na to yeba ngoma la mais sali absence c'est mon année et sali président kala zoe ba susu terre binanga mais de Souza neni oui banzembo yebi ngabi na yebi égolé quand ngabi olo akama bien to kepena mba première chanson là toke ma eleki siko apesanga confiance moi bien il a confiance non a comment na confiance na ngai ba série na côté mouvement ba voyage à Liboso président Tex alinga était na voyager non te na tikala bon na tikala ba kangola beta tenoris azate isalaki mo ba fay tant ba zongi kala bi na voyager na go tikala souti ya moniti bon siko Tex tika ke point ayi pour contre na éviter voilà boule na yinga ba boule ka ke yinga tout le monde doit aborder sujet ya Vtech wana sur non est-ce que même na poto est-ce que v bobenga na ka ou pas Vtech bon comme tel problème peut les en hauteur neti na Bruxelles to la ki de solo la ki bon solo ki bien benda to solo la ki parce que ngana solo la ki na vie na tuna epena na to biso mi balé na Bruxelles wana ngana tuna nga me vie olinga nga te poane après je réponds non na lingo te de ninga vite vie ka bela yi golinga nga te ote na linga bino so boza ba petit na ngai ba nini na me vie comment na bengo na concert na nga na invité o de tina tio parrain na ngai biso to ki ba bino bano ya bino na kati ya mouvement mais nga na bengo ya yo boy ko ya po lobi na nga na zong c'est lo billet ya billet ya Paris Kinshasa Paris te zali na ndenge mabete na ngena kende pe voyage nga bon na comprendre vieux en tout cas c'est mon vieux ezala ngo musique eza monde kana e monde ki ba yanke donc tango s'imposer na continue kati empire okomai ko zo espace soko bato okuta ineti par exemple Juna Mombafuna Lofombo vis-à-vis na po Lofombo pepe kala linga ke mingi Juna Mombafo pepe kala so linga mingi yo yé ela ni yo ko bousculer idéologie na bango soko bango bazuleka ndenge nini bon comme tel ce total bien ngana bon to le rapport c'était parce que le Fombo azanaye bassiste azana besoin ba chanteur ba yemba pour ya beta basse na Juna Mombafo azana besoin ba chanter ba yemba après ayo sa ba animation na donc eloko ko déranger bango ezala quitté donc to kendeki bien en tout cas to kendeki bien parce que ngana chanter Juna za animateur le Fombo za bassiste vraiment ne tu le Fombo nga za même ndinga ye wana aye bien ngane to tsala ozana mabete. Dans le Bango, c'est mon petit, je l'aime beaucoup. C'est un bon travailleur, c'est un bon bassiste. Comme Juna, bon, comme je suis Juna, il y a un mouvement, mais moi, Libanda. Mais bon, Maramandoule, tout les gars, ngana motema, ngana na motema mune na motema pepe kale tout le monde vraiment na zana bango bien, même Juna Tile auto solo na bien. Justement, sur notre une question, pourquoi parce que na moni na bino to ne botikala Mouto honorera combo ya empire bako bezayo. Ouais. Prévenez chaque fois son que tant au sala ba attends le loso qui par exemple aux unes on sera pas playback. Nengo sera biloko to ba biloko no mususo ki na ba playback na yo. Lixon kanya zanga raté
Mathéus Lisson bazanga raté le bogar nani abe de jour abana beteng bazanga raté bana met bazanga raté. Alors yangona sikoyo tant on sala chaque fois nora kam et là on est sala que et pourtant le gars orchestre belé mais orchestre nora toujours et la soko beto appelé de prévaner ou to beta concert mon honneur il y a Pépé Calé ou to sala avant bon no beto à Bruxelles mais yo tu as une initiative moi avant malheureusement est-ce que ça qui na cadre ko chaba ninga mususu bouton au bengsaki ba bango ba yagite bien zalaki par rapport à quoi expliquer parce que question ba te belé ba tuninga yango mais là expliquer bango est-ce que au beti yango ba yagite par rapport à quoi. Bon, normalement, concert dans la salle qui en gros, et ça qui na benga qui na loi qui tout le monde oyo alingi koza nanga bisini sampira akoki koya. Est-ce que benga qui bango bien pesa qui message ou bien bon en tout cas na pesa qui message mais base nanga za qui veni boma tout ça là eloko na viwana parce que viwana avant d'aller trop na Pépé Calé pour naïba question na bengi na loi qui on betam sur na bengi présenter comme ça roya na été. Prévenez benga oui c'est quand même déjà deux concerts na benga ya alingi soko déranger été ya moni na sala ki eloko wana na bengi veni boma pour veni boma zali pe elongi a Pépé Calé. Mais tant on bête qui concernant est-ce que le Fombanaki déjà na poto le Fombayaki en tout cas a prometté nga koya mais jour rango fallait abetaki na soki na Lille so na mboka ni wana lokola ye ba na engagement fallait ba respecter na no engagement na bazo na fallait donc le fomo pena benga après abenga nga s'excuser ka bi non talaka azalaki na Lille so mboka ni bongo Juna Juna en tout cas ayakite pour na benga ki epete na boye ko déranger parce que mon na organiser ka ngamoko na mona ki bon tout ça là on a encore na biso moko ouais so yango la kabana le ba organiser ki yango yo moko parce que toujours ko penser la vie pour nous aura toujours venir parce que ce que tali bien uza s'il vous plaît quand je parle comme ça parce que balobaka tout monaka tout la réalité bateau lelo batika na souvenir na motema bazaneti bango ba artiste belete lelo yo o ba beta na mutu au leader na ye o asala ke lelo a pesa image na ye a gardera toujours confiance na ke na moni autoloba abimisa ki monga loe ba salle a sali tout pour beta concert non area vient na ye Pépé Calé prévenez bandeko ndenge zawa dans une semaine beaucoup mon intégralité il y a concert na ngele quel concert bandeko c'était chaud ma bena bino vous avez raté, ce que vous avez raté. Vous avez découvert votre talent. Est-ce que ça bien ou pas? Mais je vous rassure, maman n'a nous la rosanate. Quel idiot y en avait ni bon matin. Ya bana ko Pépé Calé vient nous moment. Boy bika wana kutu. Moi li kamako lobezate bandeko. Yango na cité bino tout concernant et vous avez une plateforme dans une semaine. Bino bo tala yango so mo betika na plateforme de sous chante concert. Hommage, il y a Pépé Calé, beaucoup de gens et c'est très important. Tous on a vu concernant les concernant mon récit, concernant mon récit Mbaki, son qualité, ça son makamutu, qualité de la parce que ça le vraiment c'était bien. Exactement, il y a un suko. Mais ce qu'on a yo sali hommage joyeux batbayete. Il y a une place na obeta c'était na ibi que nécessairement que Pépé Calé marqué au mingi, au lingake mingi. Prévané hommage de salamaki na Bruxelles. Yo salaki ya yo. Bon bah il y a Bruxelles au Kenaki. Au côté de pays kuna au pont ne revient na yo. C'est que ça là qui on n'est ni. Bon d'abord ça là qui peut concerne moi ya rencontre na ba misa tout et puis ça qui peut concerne la réconciliation. Neti to iba que le fombona papillon vraiment courir à le kate banda kala banda na empire. Non le fombona na papillon bazaki ba conflit na bango na ndenge na bango. Entre là ba jalousie entre les artistes quoi bon batuka ka le mouvement comme c'est ça on tient avec beaucoup mikanda mais journa il y a une réconciliation il y a nini Juna pardon le fombona papillon donc ce qui peut Juna yaki journa ngeza la tulinga tout ça tout se retrouver bien tout quoi tout se retrouver surtout tout le kato bongesa ata to zala pour empire raison à souci empire kufa mais na moment où on dit par exemple biloko ndenge événement bongo ya Pépé Calé pour honorer la Pépé Calé bino pour honorer yaka tous en abiso te ba camarade susu ti
mais toza bato tozalaka esika mo etika neti famille moko boye alors tolingaki mpe jour wana ezala malgré malheureusement jona mombafa ayaki te azwaki visa te azwaki visa te ayaki te mpona visa te ayaki mpona visa alobaki bon raison apesaki visa na ye esalaki mobulu mona tosololaki na ye alobi nanga assuré ngaki na koya antuka na koya mais ayaki te visa esalaki mobulu mais nde tobetaki dans l'ensemble tokutanaki tobetaki yango moni nalobi te nabengaki président na ngai Papitex on a été pour jouer ba football trop mais ba football te na jouer ba na le vrai quoi vrai mais il fallait yo ka on monoko na est-ce qu'on a solo là na ye quoi po yo ka ye na solo na bisika katina ye vie amikiti c'est habité excusez ngai voilà aux appétits na ngai et ça qui journée moi ya réconciliation président Papitex c'est mon grand frère au pays to banaye ko lula bango tango bango beta musique biso to ba fanatique na bango lelo to komi sika moko lelo biso pe to komi na ba leadership ba relève quoi ba relève donc wana ba vie na biso wana za vie nanga to sukata moi ba crèche moko ba visible moi katana to bonsaki oui osomona donc ezaki vraiment retrouver monene na concert wana et les gars qui n'ont bien en général bien que tout surtout là va pas ezangate ba quoi ezangate mais dans l'ensemble to kutanaki to betaki ba to ba sepelaki merci bon ce qu'on nous a tout la vérité ce que nous doit toujours continuer de jouer l'émission bana metenge ce qu'on a parcours nous ce que est-ce que na minute nous tozali aux a content nango ou pas en tout cas vraiment na content nango tant que bato baza ko accepter musala na osala d'abord ngaza artiste je vois pas que l'argent na tonga ba immeuble ti ngai j'aime la musique j'adore le son donc na linga bulo na ngai on te empreinte quoi mukili tali lo zate ba se souvenir na le lobby bato biso ba bi valer na te peut-être ba valer na ngamu kona ozate allez ba mo ba mutu ana sala boy oyem ta sala oya sala donc d'abord ngana linga bulo nga musique donc ngana on va dans le studio pendant 3 jours dans la studio ça va boulot j'aime ça na linga ngo za art vous comprenez donc pour ngai na mona ka vina ngeza musique oui bana ngai bayebi que papa linga musique bana nga ba koli na mbonga musique prévenir yango transmettre idéologie pas moi na yo Fabrice héritier du trône to petit moto petit relève toujours dans la discipline de papa na yo très poli et puis na kola azanga ngalelo na mo lo baka ezala tam soupe peut se auto lo ba ngasa ya mutu mo pena trop réservé oui donc Fabrice azawana aza na yebi que président Jossard azu pena mwana na ye il est très poli ndenge pena mwana respectable papa na ye et puis à Paris moko azali sous David de Souza yaza chantre ya nzambe ayimba banzemba nzambe David de Souza zapena banzembo na ida tona kene kine na producer qui na chanson moko religieuse bango to balandi idéologie ya papa to kana to zonga nanu auto sale loko moko bino ba mystique auto sale loko moko ya Cyprien en tout cas idéologie ya Jean ce que y a Cyprien on est inspiration est-ce que y a Cyprien est-ce que y a mika idéologie bien au viser mon tout ou bien pas bino bizite pour la mystique expliquer na bato ba tala yo explication ya nzembo na ya Cyprien po eza maman na nzembo na type mo na ndenge mo ka nete ba ya Jean rumba ko sakana te bandeko yango na profiter avant à répondre bobeta ya Cyprien boko sepela quel rumba eza na kati soko boki nzembo na eza na ndenge mo na Jean boko bina ozala mama ozala papa ozala mama bina na piste yoka ya Cyprien c'est une inspiration est-ce qu'on pense qu'il y a monté directement ou bien qu'il y a bon il y a Cyprien ezali histoire vraie oui ça peut être histoire mon vrai et salama na tia ngona mélodie oui bala ki sanga pe Cyprien pe na za moto oui pour faire za moto oui pour même atatango nani betra ba to solo Cyprien eza ndenge donc il y a Cyprien ya zawana azalaka omoni tira sigara ya Cyprien azawana enviaka ko envier tout le bas bongo avec ko envier couple moko boye oui alors tant couple wana netikaka ye samizanga mbala direct à récupérer atie songi to récupérer mutu wana zaki piri oui vous comprenez agi piri avant na pena canapé na oui ba
ye asali Samizang a récupéré. Vous comprenez? Donc il y a Cyprien et Zapekaka bateau juste ba salama be. Oh mais ça na kolula basi bateau. Bateau pe balu mais ça kolula ka pe basi bateau mais ça na kozela ka bateau bazo na matata po ya ba benge zuzi aya ba profiter. Vous comprenez? Oh il y a Cyprien face à Rwandais. Merci ya Cyprien. Merci, ce qu'on appelle Rwandais. Merci Kaka. Oui, on détruit le Congo, mais c'est pas grave. Bonne chance à toi, Cyprien. Yembaka, na mokilo de tambola kabasala mutu mabete. Mabe olingi basala yote, kolinga kosala mutu te et yemba Baptiste s'il vous plaît. Mais eloko ngo pardon Betenge. Et là on a Hermos qu'on a remercié ya Cyprien après sa inspiration nze momo boye nze bango simbi et simbi makati ya Cyprien ya Cyprien yo continue loka osama be osala biso na moi kapela ko moto chana na ngwa te oyebika binoko tout ça nandi makita ko kaki ko zala yo ya Cyprien nazwaki olokola ya nangai ya Cyprien nakanisaki na se confie pa ya malamu nzoka za bolo ya Cyprien ondimi famille kabwana ya Cyprien ba projet de sekela mai likolo ya mosunya mobesu ya bravo Souza bravo Bozoka azoemba akapela batio tutumte ya makambo azoemba po ye makambo yemba ya botama na ngweza neti yemba ka lobi depuis 10 ans azala makambo yemba ka merci Souza nengi to yamio la plateau bandeko s'il vous plaît oza chaîne bino bana Mbetenge News TV Frank pour tout place Souza toujours le sako na restaurant nengi zotambola s'il vous plaît Julie Bekembo mama Dina Bikembo bisotu yangoyo il veut les aussi là. N'était bisotou s'il vous plaît. Na 10 rue de Luscouvrier. Na Sarcelle et pas maman. Julie Bikembo. Na Dina Bikembo s'il vous plaît. Julie Bikembo. Ouais, toujours. On a Moutouranga. Moutouranga, mais ok. Na raté à Salasal, mon nez, nous avons bêta. Tu solo qui? Ouais, Kene Beta. Nagoya. Julie Bikembo. Ouais, Yaka Kene Beta. Kuna ya tout. Yo même pas musicien. Ben instrument za makamuto za. Bandeko s'il vous plaît. Sal Mounene et Outo Salamana et pas Julie Bikembo. Na parc de Virunga, 10 rue de Luscovier. Bandeko la salle, il y a plus de 250 personnes. Sur le n'a pris bien. Il y a qu'à louer salle, beaucoup sur un lingala s'il vous plaît. Sur on pèse chèque, mais ceux qui chèque est payé. N'a mettez mon Rolanda quoi. Merci photo Joël Mbetenge. Donc comme la besoin de s'il vous plaît, Souza s'il vous plaît. Souza moi le loba, Souza loba. Pour te clôturer l'émission, bon, on a clôturé quoi? Bon, il y a Rolobé, Zanga, Ténétroba, Batouba consommer, il y a Cyprien, va consommer Afouka Maraba, chanson, il y a Kitoko Barumba, Obino Bolinga, Rumba, et Bendo Bunga Rumba, Yangwana, Zonxiango. Bon, consommer, il y a Cyprien, Banzembo Kitoko, Batitra Kitoko, ils ont fait sa conseil, et l'obi m'a bien mon côté, fingité, donc, Banzembo Pena, Oyo, alors, on a beau sanité, on a repris sa pembo Tembala, on a profité, na moninga nanga ndeko nanga pile mwasa nanga Simon Décor Kweti donc chef d'entreprise Simon Kweti motema ya Peggy Petit na bosanité Jean-Claude Koufi comme aussi Raoul Wala donc les grands conseillers, les grands maestros, les coachs Raoul Wala na kopesa pe basalama na Edino Image toujours Panda Sango ya Congo toujours donc Willy Kunda donc yekolo bilili kaka clavier kaka za kobeta bilili et puis na bosanité maître Vincent Gomez na bosanité Toussaint Masikini na Kisasa na bosanité maître Rupa Motona Nzambe ba joyeux anniversaire ebele na bosanité maman Annick Ngolo maman Annick joyeux anniversaire na bosanité pe Jean-Claude pe joyeux anniversaire na epe kaka kalate Jean-Claude pazo bala tozana mariage wana donc ba on a bosani na bosanité bosa toujours ngai ba émission ebele na bosanité d'abord na lobaki docteur José Tsingulu
docteur José Tingulu, c'est un médecin docteur reconnu en France. On a peine à Azaline de Konanga, na Serge Kiakuna Lyon. Vraiment, Bassalama ya trop, merci. Ouais, n'ayez auto clôturer, s'il vous plaît, na repère sambote na musika, tata mosia bana, mimi mbetenge na kata tour, s'il vous plaît. Il y a sa maîtresse, madame le maire, il y a tour, s'il vous plaît, mimi mbetenge. Bandeko, oeza chaîne abino. Bon, on a une émission, parce que pour le militaire, tu as une motivation, tu as fini, tu as l'obligation la vérité, s'il vous plaît. Il y a un conseil dans la bino, s'il vous plaît, tu aussi ça. Quand on a un merci, au mitila, il y a Cyprien. Où il y aura ma parole, nous avons un keba na mongona, ko benga mutu landako. Ko benga mutu pa na yo. Oh camarade, piringa. Pire à la part Jésus-Christ de Nazareth. Photo Joël Mbetenge. Merci, madame Mbetenge. News TV. À suivre. Tu écoutes une maladie, quoi. Merci. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.